Mbote lisusu bandeko balandi atoko mwa pindengu te isaka bino sisa malisu likula lisu. Makambutu ekosama na mboka Kongo to kolakisa bino ndenge ezalaka. Tokiti awa na commune ya Ngalema epai wapi mokonza mboka moto ya yambo ya mboka Congo akosala bongo pose ya première pierre pour la phase 1 ya complexe industriel ya traitement d'eau potable na mboka na biso Congo awa na Kinshasa. Ezosama mokolo mwa lelo alakaki bino 2020 eza année ya action abanjango avant 2020 awa na ozone en face nanga na sembo komona bongo ezali station ya régie des eaux et pas wapi milulu ekoleka ya première pierre au mokonza mboka akosala mokolo malelo bolanda bongo na bokase ya ndeko ngai 3h zolo mbote mama mbote papa boni santé ndenge ozomona depuis 2020 elobeza action osengi na bayo nyonso ya pembeni ngai tolona ba action wana lokola mozosala. Merci papa. Mbote ndeko ngai mbote pa boni santé c'est bien awa tozona na zone message ko pesa na biso Kongo bakolanda biso sikoyo lelo moko lancer libanga liboso bo banda kosala musa Kongo la bamela ma malamu eza ndeza vie réaction na bakoloti bakolanda biso na Kongo na mboka réaction que non lokola président de la république azoya awa tozana esengo ebele ya koyamba message na ngai liboso ya ndeza wana continuer yango kaka. Bonjour malamu tupelipa tozokemba mpona bamai bakura tomona pasi ete tokolela kura te pasi tosepende toyambe na mbinzo osoni bana Ngalema tokemba mai kura tomona pasi netinga na aloke na sukutu nazwa pasi naokemba papa tosepele yamba na journal lelo oyo esalami lelo mokolo malelo lundi eza monene fandisi yango kata motema na pete tozova pasi tango lokola nsamba serik pona mutu molikambo mai ezali via atangi biloko na mai lokola fixation ketelelo na kata sikoyo zamba si point essentiel na bote base na mai papa mokonza mboka sika akotia libanga pour être bangolais ba kinois particulier ba yebomela mai ndenge longo bani réaction na yo réaction na sengoli na bana na baba jeune na ba papa mokonzi wa dédié mboka na mboka nzamba zate lokola ya dédié mboka oyo na nzambe son exemple ningi mwana ya Congo amela mai ya bopeto ya wana mukambia mboka azui likanisi oyo ya koyoko bongisila mboka mai ya bopeto po amela avant 2020 abanjangu deja ya wana ke biso nyonso azala na savoir bolingo ya kosala gouvernance mboka oyo to likanisi oyo azanango to soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État. Réaction na ngai en tant que Asofati d'abord naza vraiment reconnaissante envers mokonzi mboka pour tolobaka que l'eau c'est la vie, c'est-à-dire so mutu apesinga mai apesinga bomoi yango toza na commentaire mingi ya koloba te na koloba kaka ke 2020 esengeli mboka Congo tosala 20/20 to exceller na makambo nyonso makambo oyo tokai kosala lobi te lelo biso nyonso na nsima mokonzi mboka totiesa ye maboko na ntina ete tosala 20/20. Merci maman. Merci. Bakarachi na réaction na attaque chef à localité à régie des eaux. Eze sengo monene pona lokumu nanu ya localité na biso régie des eaux ezo ba na siko makasi na kata Congo mobimbo. Mbote mama. Mbote papa. Réaction na ndenge mokonza mboka ko kitabo na karachi na bino aye ko ta première pierre a die typhoïde bakola melama ya malamu awa na zone. Apana sepeli na koya mokonzi na sepeli na pesi elongonya a continue kende liboso makamu nyonso aloba akokisa nzamba sunga ye na sepeli. Okay, ndenge bana na biso ba na bana na bino bana mela malamu message nous avons repensé ba congolais ba na biso sur ba kanisaki makamba loba ka osala ba aventure. En tout cas mokonzi mboka azo tambola selon yete selon sagesse nzamba pesa kiye. Na makambo nyonso ya lobaki tozomona zo réaliser moko na moko to sepeli koyamba ye na quartier na biso Musei na commune ya Ngaliema. Merci.
distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à titre et qualité respectives. Au nom de votre Excellence, Monsieur le Président, je tiens de prime abord à adresser mes remerciements à l'Auguste Assemblée, ici réunie ce jour, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'usine de production d'eau potable de la Régie des eaux à Kinshasa. Il va sentir que la présence du chef de l'État à cette cérémonie révèle une fois de plus son attachement à sa passion qui est le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec une joie immense que je tiens à exprimer la gratitude des Quinoises et des Quinois à l'adresse de la Banque mondiale qui assure le financement de l'ouvrage ainsi qu'à la Régie des eaux en sa qualité de maître d'ouvrage. Je profite de cette période de fin d'année pour vous présenter en mon nom personnel ainsi qu'en celui de toute la population quinoise mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2020. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectives, tous protocoles honorés. Je rends personnellement grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur et source de toute vie, maître des temps et des circonstances, pour les opportunités qu'il vient encore une fois de plus de nous donner en vue de la mise en œuvre de ce projet d'une importance sans commune mesure pour la population quinoise. Je voudrais également, en cette circonstance solennelle, exprimer toute ma gratitude et rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement cette mémorable cérémonie, mais surtout de s'être approprié ce projet dès son projet lors de sa première visite d'État à Washington. Que le bon Dieu vous bénisse, Excellence, Monsieur le Président de la République, et continue à vous combler de grâce et d'énergie pour le triomphe de votre vision, le peuple d'abord. D'eau potable, qu'endure la population de Kinshasa, est conscient des conséquences qui résulteraient de l'arrêt du projet PMU, financement additionnel. Vous avez instruit le gouvernement de réitérer la demande de prorogation de la date de clôture de ce projet au 31 décembre 2020. Daignez donc recevoir en cette circonstance l'expression de notre profonde gratitude pour ce geste salvateur en faveur de la population de Kinshasa en général et celle de sa partie ouest en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mon propos par présenter les excuses du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, M. Jean-Christophe Carré, que j'ai l'honneur de représenter, qui tenait à prendre part à cette importante cérémonie, mais qui n'a pas pu le faire en raison d'un déplacement hors du pays. En son nom donc, et au nom de toute l'équipe de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, je voudrais exprimer
ma joie de participer à cette cérémonie de pose de la première pierre de la construction du complexe de production d'eau potable d'Ozone qui constitue une étape majeure de l'engagement continu de notre institution dans l'appui au secteur de l'eau en RDC. Depuis un peu plus de 10 ans, en effet, la Banque mondiale, au travers du projet d'eau en milieu urbain, dit PMU, accompagne les efforts de la République démocratique du Congo pour améliorer les services d'eau potable en milieu urbain dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, avec un financement cumulé de plus de 350 millions de dollars. À travers ce programme d'investissement soutenu par notre institution, plus d'un accès à l'eau potable qui est, comme vous le savez, gage de santé pour les enfants, de productivité pour les entreprises et de qualité de vie pour l'ensemble de la population. La construction du complexe de zones qui nous réunit ce jour permettra, dans sa phase ultime, de produire 330 000 m3 par jour. En effet, le financement de 2 prochaines phases devrait se concrétiser rapidement et les travaux des phases successives pourraient ainsi s'enchaîner, ce qui permettra bientôt de desservir environ 3 millions de personnes en eau potable. L'assistance reste en place. C'est ça la première phase. Et après le premier module sera la capacité de décès. Deuxième module, la même chose, la troisième est la même capacité, deux modules. La croissance de la capacité peut desservir une grande partie. Et dans un premier temps, c'est ouest. Ouest. Quand il y aura maintenant les autres phases, c'est là.
Faire la cérémonie de ce jour. Je vous remercie. Un cocktail est servi sur place. ya mokozamboka mpona mai ya malamu bakinya bamela yo oza bongo conseiller na matière otali makambo oyo message une fois opesa bakoleki bakolanda biso mpona cérémonie ya mokolo malelo. Président de la République azali na moko kolongolaka bapromese nyonso tu apesaki epa bana Congo et en particulier bakinois mai nde bomoi eloba bato ya lokota ya français et mokonzi ya mboka ayebi te fo apesa bomoi ya bien pa bato na ye lelo a lancé grande construction ya usine monene ya production ya mai eau potable elongo na bandoko ya banque mondiale, donc c'est un sujet de joie. Merci. Je pense que ça c'est une opportunité pour la République du Congo, surtout que nous allons vers les fêtes. C'est exactement une occasion. L'eau, comme on l'a dit, c'est la vie. Et pouvoir lancer la construction d'une station qui pourrait traiter 30 000 mètres cubes par jour et atteindre 3 millions de populations, je crois que ça va permettre d'améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi ça va réduire les maladies comme le choléra. Donc pour nous, la Banque mondiale, c'est vraiment une opportunité. Nous sommes très fiers du gouvernement et nous allons être là pour l'accompagner toujours. Merci. Elia Lukunga, de Monio Awa, Mokozamoka, sa première pierre pour la maille, ici, la maille à Malam, ou à Komela. Yozabo Molobe, la Bana Lukunga. Aux qui représentent officiellement, mais ça il faut représenter tout le monde Moni lelo ngai nazana esengo makasi parce que bitumba oyo tozali kobunda mpona bana Lukunga ezali kobota mbuma. Omoni projet oyo ya construction ya usine ya transformation ya eau potable et bandi na pose ya première pierre président de la République auti kocha. Et puis mai oyo to usine oyo ya traitement d'eau ezali kobanda na kati ya Lukunga. Donc ce n'est pas pour rien tozali awa parce que tosalelaki yango makelele pe esalemi lelo toye lisusu parce que officiellement mosala ezali kobanda pe tokolandela yango tina suka. OK, ba colonel ba biso sikoyo. Lukunga oye. Oui, merci. Merci. OK, bande connaît depuis que nous lisons quoi, lisons tout l'interview bande connaît aussi. To yesu pas mokolo mabele place to yeliawa. Représentant légal ya Kipe Pierre, Kipe ayeba mingi groupement ya Kishasa bakolo Kishasa. Tozabongo na mwana moko ba descendant na ye. Mwana mboka mbote. Mbote l'homme sage de la presse africaine. OK. Cérémonie munene yuko salama awa. Première pierre ya l'eau potable. Na mboka na biso Congo et ça na Kishasa précisément na mabele na yo. Message nous avons kopesa bandeko tout ba kolanda biso siko. Merci d'abord na tata Nzambe Mokili oyo akela Mokili oyo pe akela mai oyo tozolo bela lelo. Et puis merci vraiment na chef de l'état na initiative nae. Alors biso tanke ba mfumu ya mboka ba chef coutumier ya mboka. Alors nazana esengo ko yamba chef de l'état na mabele nanga na mboka nanga imbinza. Donc quand on parle le chef coutumier aujourd'hui je suis devenu un grand chef coutumier. Donc nazali le chef coutumier oyo lelo nazana esengo ya yamba chef de l'état na mboka nanga ina mbinza akiti pour reposer première pierre. Alors ça plaisir et puis plaisir ya Congo mobimba. Donc sentiment yango wana. Yo attaque chef coutumier na makambo to mona Kishasa oyo. C'est la prière pour des cérémonies ba ça lelo et fongwama et les kandenga malamu et se réaliser mepe. Ndenge tolobaka nyonso tolia ke utaka na mabele. Tokota zongo na mabele. Mai pe to melaka utaka na mabele. Pona mabele oyo kangami likolo yango kangami na se. Donc pona yango eza na difficulté moko te musala bango kosala maki toko nyonso kozala kitoko pona avantage na biso ya congolais. Kaka eloko na yende on a sepela ki nango te. Nous de babumbu de Jelobisa nous sommes négligés. Nous sommes négligés parce que ngai kolo mabele ya Kishasa ngai chef coutumier nazo ya kozwa invitation à veille jour ya cérémonie quelque part on les a ba manquement. Pour na biso ba roi de terre
Pour ngai neti nga naza mwana budete naza mwana nguba te mais nakoki kozwa invitation oyo était à veille kaka le jour à cérémonie nazwi invitation yango nde esalaki ngai malamu te nazalaki na esengo te mpona yango epuis nakokontinue koloba yango juste parce que mokonzi ya mboka akoyoka akoyeba ke ya solo bakanai moko boye ezali ya des gens oyo soki olobiki bata Jello Binza moto moko abimi kuna mais lelo nazali patron ya Jello Binza ngai nde nazoloba boye mokolo ya mabele oni sozomona Shanik donc banda Gombe jusqu'à toquer nos mamans Mobutu kuna c'est moi le patron bota la moke ote donc ce qui est comme moi c'est le gouvernement biso no ba ville à Kinshasa nde biso tozana bande ko musu dans la ville à Kinshasa ce qui kambo ezali vraiment ba associer biso botika biso te pour te tanza même au kilo azali kolona senzamba ba ko na se en tout cas gouvernement est négligé biso te vraiment message nangai et comme on a honorable les airs et comme on a bato ya bande ko nyonso tozali négligé mais cette fois-ci na lobi que partout où est venu les salama ce qui vont négliger ngai ah Berozio aussi la ratera Kishasa. Oui, bande ko balandi de comment de bongo na suka bolandi bongo cérémonie ngesalami to bandaki na libanda to zu impression ya bande ko moko o ba ilandaki bali ekolaka kozala na vision ya mwana mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi comme mesano to koteki na kati bolandi bongo mona somi ekolo Congo o te yebi tata na mama na koko na te yebi bango Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nenga sali cérémonie ya première pierre poete bana Kishasa ba mela mai lolenge ya malamu mai ya malamu l'eau sur la vie ba ko yebisa bino bonde ko ngai choléra o typhoïde calamité to pesa ko bye alakaki bino 2020 makambo bele ko sila eza denga ba action na bandi yango avant 2020 aye awa ko tsali banga poete mai izina malamu ya malonga elongo na ba banque partenaire na ba ko ba chinois ba sa la place malamu o bande ko ba komelaka mai na kati wana pe to zuli bino ba représentant le cas ba chef coutumier mokolo Jello Binza oyo qui descend qui Pierre ndeko na biso cardinal asali ki pe wana to zuba ndeko bele bolandi ba interview na bango bonde ezalaka to komi na suka mais to yebisa ki bino to ke kuna présence de mouton mais après ça de mouton parce que ma complication mo moke kate kimi ya nzambe ezala na bino ndeto ko te mi commission ko ya